Voilà. Donc, moi, je disais, ah, théâtre, ça bien, théâtre, ça bien. Ça, lelo, so na bien, est-ce que lelo na Congo, maman, moi, ko encourager moi, na ça théâtre, na habité, maman, moi, pena rose kilo, na bakel, na tiki, moi, na ça théâtre. Moi, déjà, ma mère ne voulait pas qu'elle na ça théâtre. Mais nga siko na ndao linga ngo bonsoir bébé d'amour. Eh, nzambela nga ba bébé, on a aucun Oh, trop na kin. choupette. Na aucun trop na kin, mais bon, enfin, bref. Oyo, maman ni na kwa encourager moi na ça théâtre. Parce qu'à Obanga, amona ka onze moi na osimba te, parce que areza okuza ngo na nzoto mais o raté vie nango. Pour tout ça ba comédie bana ba talent ebele. Tam so bazui chanson biso to zwa qui à l'époque, mais bazana ba talent ebele, ebele. Bonsoir frérot. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. Non, grec, mtatini demandé on a mati. Ah. Mais faut tu n'as ici go ndo mati boy laxini. Vous en avez idée non? Non, ngana matika siko, ozo papa mukili. Nga mukili matika siko. Ah, ok, ça va. Bon, enfin bref. Et là, on a ba parents nini bakoki ko encourager moi na ça théâtre lelo. Ils ont facilité. Mais art eza bien et ko simbelo pe epesi et ko pe simbelo te boy ba ke tozala na comédie mon vieux sanza boy ba kufa. Vieux Sanza. Ya bandal. Je suis calapé, hein. Tozala ba comédie biso banza kumponda boy ba na groupe ya nani ya papa Lokuli. Ya Lukuli. Ya Lukuli. Na Betabe. Na Baposo. Je crois etabaza na poto, poso je crois za na kini. Poso za na kini ya. Bambondo. Baze belé na art. Donc, c'est-à-dire, ils ont un mot art, faut saisir opportunité. Yes. Faut que le mot est peli na moment on a aux unions se rejoint parce qu'à tout moment il faut chiter. Ouais. À tout moment arrêchit nini so commence à la même chose. Ozo créer les sociétés. Ozo créer qui unité d'appui na théâtre au vivre tant. C'est comme na question papa Zigora. Pourquoi baleki na bino o bazwe na sima? Non, ozo ba malembe bon comprendre c'est qui? Ngai mama Mingo. Ah ok, banazo kango. Kenga bien. Ok, très bien. Nanga na poser question par rapport à baleki na bino baoya na sima, bao pela pe. Bon, on n'est pas là pour nous citer bakomba bateau, mais oh bateau bayebi moi un peu. Par exemple, Jérémy Chabani, Azosa makamba bien, mais ngas que donc on a compris na te na mona bino ba mikolo na ye. Bon encourage à été peut-être personnellement pas toi mais so totali moi bazinga pe ya bato na bino surtout ba comédien Belgique bazara toujours na critique sur ye au lieu encourager moninga ce peut ba faille eza pour nous corriger mais je pense que bino bosala yango te bon quand on dit bino nature na quantité mais en tant que artiste aussi na salika globalité donc namonaka c'est comme si comme bolobaka biso to kemba to tracer la bango schéma mais ce que schéma on beau tracer tant baninga baye au lieu bo betela bango maboko boza na sima bon encourager bino bonunga siko ke bo zongsa bango na se pour na boko kana parce que bino bo kemba wana na éviter si je me fais comprendre na suki na wana la première question. Bon, moi je vais te dire une chose. Hein.
c'est important. Jérémy azaleki na ngai aleki na ngai oyo ngamba liboso na mona Jérémy nazali na tournage à Bellevue azali kobenga bato ye mutu ana obenga kocontacte bato mpona na tournage to se communica direct eleka très bien après ndenge nini ozavie na biso totala na théâtre et tout sikoyo nazomona te ndenge nini nakoko omoni succès eza lokola mai bakangela yango nzela te me babongisela yango nzela nga soki moto aosala succès qui je suis mpona tia barrage parce que mai wana ekosala nini eodéborde c'est très compliqué eza eloko babilo mosusu omona bacomédie bazosala bapike eza na okala ndenge ya visibilité mais eza na motema te makambo mosusu omonaka eza bapike parce que eza plaisir ya monde yango il faut botirane na ndenge ya mabe te na cadre moko normal loyal sans ke bosala moninga pasi na ndenge ya mabe na mokili nyonso mama so toza boye toke même pas basango ebike basango mpe baswanaka basango mpe bazala badivergence bapaster kutu oyo tobengaka basali na nzambe bazopota na bango na bango tozomonaka intel na intel basolaka te bon sikokambi même biso bapayen pardon tokoki mpe koswana tokozala mpe na baproblème mais eza mpona kosala na moninga mabe te yo natangeli yo neti ngai personnellement nazomimona te tobanda kokritike bandeko babilo mosusu ezalaka na cadre ka divertissement pesa elengi augmenter le guimate mais eza ya moto ya mabe te c'est nos frères toza famille totira la famille ça va Oui, ça va. Mais nga namona mingi ezala baartiste ya Belgique ndeya. Namona mingi bino nde bozala na bamakambo wana. Bon, quand je dis bino, comprends-moi. non mais en fait olimo sala caricatural et on dit ce que ezala mabe omoni peut-être ezata mosusu bavisibilité mpe ya baartiste baza ebele toza na bandeko mosusu bakozala ba 900 000 abonnés 1 million d'abonnés na motu mosusu baza na France ana 20 000 abonnés c'est-à-dire communication ekozala différent wana oyebi quand même ezala différente pardon communication ezala différente wana oyebi quand même Koto banombre d'abonnés na koto papa. Na minito oui, vas-y. Voilà, c'est ça. Soki ngai par exemple na Facebook naza na 158 000 abonnés. Soki na tie commentaire sur quelqu'un na moto aza na 1 500 000 abonnés. Ya ye koyokana parce qu'il a plus de gens et puis aza na bato ebele communication aux à partager. Mais bilo mosusu ezali entre nous. En fait, so même ba comédie ba discuter. Ko tchango na mutu te. Ko tchango pe na mutema te. Loba eza makamoko ya extrême. Ekota mibali na kati basi na kati là peut-être. Mais entre nous oyebi ndeko nanga Hans azali na problème na 2 minutes. Même ko bakutana ki le même jour bapesani mbote toseki eleki ndeko nanga 2 minutes azali na problème na duche moko bakutanaki bafingani bayambani eleki biso bacomédie tozala bongo nayebi biso eloko moko toza le seul métier au monde nazobana bato tono tourner kala tolata na bilamba esika moko na bandeli toza le seul métier au monde to changera bilamba esika moko nga soki irsi la telemia si la telemia miracle la telemia na okitsa pantalon na tika na boxer na lati pantalon mususu parce que tolobaka un artiste n'a pas de sexe donc eloko wana il faut ko tchango na mutu omoni bato bazala suna soni tenga bandeko nanga basi bando changer bilamba na temi wana tozana ba idée ya mabete c'est la famille o ezaka ko matisa art na biso comme lengi
piqué oyo o bazong selio o pe kuna attaqué yo ko chaka elengi bozo ngo ya mulu kwa guerre wera na JB fali na ferré. C'est mais tout à l'heure yo moko tolo bake liboso bolingo ezalaki sikoyo ki motema mabe ekoti na kase parce que tu es sans ignorer que liboso ezalaki okokotika vers na yo okei ozongi omeli mais sikoyo makambo wana ezala esu te. Pe mai ekoma na babouteille. C'est ça. Mai ekoma na babouteille bateka ngonso ezala sungeli ezali na bavere te. Te mais même ata moto so asafungoli bouteille ya mai na déplace ye omela su te aokomaka ekomi moto nabwaka opianga mosusu yaka stratégie. Omoni fanatique yoza fanatique te nga na fanatique te nga koza fanatique ya bato mokili te nalinga bango ba frère na nga. Bon en fait quand je dis oza fanatique nabite ke na ndenge moko ya extrême nabite ke loko yo lingi bato yo lingaka o soutenaka c'est tout à fait normal. Bon na makambo wana papa na nga honnêtement parlant tokomo baye pe ba comportement na bino c'est vrai tolinga bino mingi tolinga msala busala mingi mais ba comportement bino bo benga pese lingi wana et comme ba ici pe bato mona pe amuto azai na compte amuto mo pa kota se désabonner na e parce que buzo ba mélanger les qui trop et comment décourager bato. Je te comprends agacement na yo je te comprends na bino te kozala o sola tellement bien que ils se permettent nga pena à l'aise ya on a bisio que non eza normal o sepelate o mona pena ga trop c'est trop lenga trop c'est trop wana eza koto ba boni ba bakisami koto kuna ba boni ba komi moins koto pe systématique koto pe ba tie ba tuka donc il y a beaucoup de choses eza autour mais ba comédie bazana pour en fait omoni na milieu théâtre comédie moko ta kotira moninga poison de même ma mère coupée na bandeli na milieu ya théâtre comédie moko ta kotira comédie poison azate. Deuxième préoccupation na ngezali lokwa na olala na olamukaba 5 heures pour na okimsala. Deuxième préoccupation na ngeza na yokaki ndenge ozolobaki non ba comédien ba komosala ba spectacle na ba salle mythique bango moko liboso ezalaki ba musicien baomema bango mais au jour d'aujourd'hui particulièrement toi na monyo na spectacle ya ndeko na moi Cécile te pono ya encourager na monyo te bon na Paris peut-être au ba musala na Belgique mais même sur place na Belgique na monaki bobo bon yo na monyo te na moni même président Kiwaka Gabi et Salebi au plaisir que na moment na ya difficulté mais bande connaît ba kanisi pas s'épelle ensemble. Et puis namoni ba Fatou Miracle était namoni en fait bino moi j'ai l'impression que vous sala moi clan moko boye bon na ebi na ngate hein mais c'est na ebi na ngate mais c'est l'image que vous donnez aux gens en fait. Là, laisse-moi finir s'il te plaît. Pas zona eza bien mingite. Déjà na jour à spectacle nga kene na kozwa voiture en Allemagne bana nga nyonso bazali kuna bana na ngai nyonso bazali na spectacle à Belgique bana na nga famille na nga mobezali kuna mutasomba billet yeyo tata bango eza soutien makasi poso na kene nga moko na nga na kino fele na nga na futa te na nga na mata na podium eleki mais na futa imbongo pour na contribuer yonga benga soutien les problèmes ezali kambu ya ba emploi du temps eza na poto spectacle kozala samedi par exemple Miracle azali libanda par biazate biazali libanda nga par exemple na ngende kozwa voiture en Allemagne parce que faina zongo ekende Congo mais la salle qui on a au salle na somba 4 billets na rose pimbo mwana na lina ngango non non na comprendre na ngai mais bana juste pour te dire
bana baza bana star mais bato bayebi peut-être moto mosusu oleka ayebi te ke yo ocontribue na coulisse en tant que yo moko posa star figure connue so baomona bino te esalaka bien te ezalaka neti message moko bopasaka en fait là naoloba na niveau na nga pourquoi parce que emploi du temps ça c'est pas une raison parce que pub oyo basalaka je suppose que basala pub si par exemple Bellevue atie déjà année ou pour l'année prochaine boyebi date c'est déjà arrêté donc pour ça non déconner au plaisir okoko poser pe journée mon na musala à congé pour nous soutenir donc msupe likamba voiture wana eyaki nango après publicité à moninga au fait mutu na mutu aza na programme na ye nde tozalaka awa mutu na mutu azalaka na programme na ye te wana toboyi te towana poto soutenir bato wana toboyi na biso te papa towana poto mais yo moko nga na répondre oka maloba na o na yo ke olobi tout à l'heure yo moko bi toi famille toza frères et sœurs toi famille pona nini les gens avant dans le passé bozao mona biso ensemble été bon mona biso dans le passé peut-être na ba DVD à kala tous ensemble nga en tout cas papa Segura ngai na banda osepela na yo makasi laisse-moi finir s'il te plaît oui au moins dans le passé tant ça na ba DVD tous ensemble parce que tous qui en place mais banda muto comment la responsabilité na ye ba chef ya ba société tout consort tous rappelé soutenir tous ensemble mais bolingo wana bobandaki jamais koloba makambo comment lo balelo omoni na mukili lelo beaucoup na ba clan on comment na ba clan moi ce que j'aime pas c'est les clans Sozana oyo babité azana oyo so kena oyo zana oyo donc je préfère son en occupation nanga na kosala occupation na temps libre na moi que non disponibilité mo ezali je suis là pour tout le monde nga en tout cas na yebi ke bino boaba mibali boza ba papa to respecta bino en tout cas en tant que bandeko na biso mibali ba star na biso a Congo nga conseil na kopesa bino en tant que ndeko na bino mwasi bozala neutre bozala bino net reprocher qu'est-ce que ça aide na nga na répondre yo c'est tout il faut reprocher là oui bozala neutre makamba basi bino moko ezalaka na proverbe moko lobake basi batonga mboka te mais bino boya papa bino nde boyaka zamba oyo epanzanaka boye reconstruire oyo esika ezwi moto bobomi moto botie kimia mais nga sikoyo bapapa Belgique en tout cas naoyebi biso vérité hein. Na se désabonner na bacompte na bango tout suite à comportement na bango basalaka tu vois na ntango na nga nkombo ya motu te mais nalobi ke pardon nabi to caricaturer débattre yango na lobi na kotanga nkombo ya motu te reprocher na nga moko personnellement oui yango na lobi na kotanga na nga nkombo ya motu te nalobi kaka bapapa ya bastar ya Belgique nga personnellement nga li kobeta masolo ya papa Belgique te lokoza na nga moto ya Belgique pe moko reprocher na nga moko na d'accord ozomona bino bwa bapapa il faut qu'on a kozala neutre il faut qu'on a kozala mutu nyonso même ata na camp oyo eza camp Belgique eza camp Sile eza camp Sonia eza camp ya Fatou kutwanga nazane na makambo na te eza na camp Fatou eza na camp ya nani sus eza na camp ya Ursule bino bwa mibali il faut bilongi na bino mona na partout bilongi na bino kokomona na camp moko boye te parce que so to ta ba vidéo na bino mo bomi yebi conscience na bino moko elobi na bino eloko biso pe ba téléspectateur na bino to monaka eloko sikoyo ekomi ko empêcher biso sikoyo to kota ba makam na bino to tala ba film na bino to tala ba en fait c'est ça qui dégoûte les gens en fait au jour d'aujourd'hui parce que bino boa mibali beaucoup ozala
bandeko basi baoyokana te naoza na oyo naoza na oyo naoza na oyo ya Kinshasa naoza na oyo ya Poto parce que Non, nga na reproché nga papa te oyebi, hein? nga na reproche yo parce que yo namonaka ozalaka mingi na camp naloba yango mpenza clairement nga namonaka oyo ozala na camp ya ba Ursule Sonia Duchesse na Anse Prouver ata ma ndeko na bino Bellevue soki aye namonaka une fois ozalaka na Bellevue namona kutu sila kutu namona te peut-être osala yango mais biso tomona te donc quand na yo namona à chaque fois soki peshanga aza boyambaki pafatu mais bino boya mibali bokokota na bajeu ya basi te Zela, tellement na wana. To évoluer. Irsila Ipoto liboso na concert à Fali à You Arena, je crois. To yambaki ye pona nini. Akomi abengi biso. Allo, Zig naza mboka na bino na yaki boye boye. Oya Belgique, n'oya pas Fatou, oya Erninia, ça va. To ya wana. Batu ba ba circonstances ni batu bakutana raté, c'est pas quelque chose qui est préparé. Donc, il y a mon retour là bas téléphone, ça kaniti Gabi. Il y a Gabi, il y a Gabriel. A bengi tout le monde. Oh papa na kuma mboka na bino, na kuma kuna oza wapi. Anse pa benga alozi ki toza place boye boye ba bozala wana. Ngana aussi samsona kuma na ba 17h. Na yi wana. Léa ayaki awa abengi bengi ba tout fait tokutana, tout aliboso tokutana ki mais tout ami balé moi j'avais pas le temps. Tokutana te. Zig na zongi tokutani te. Deux fois déjà Léa yawa tokutani te. Parce que Léa pas sidikande ni tokutani te non. Les premiers années eza likambo ya disponibilité to ça relo mon na Belgique awa so muta ya contacter biso to lukato yambaye to honoré to salango une fois Bellevue ya ki abengi Anse abengi ngai na wena mboka na bino na spectacle moko boye ko na bino na ngai to mona na ngai sala bien le quoi bino boza na Belgique to bia to sande to kuta na place boye c'est comme ça se passe donc ils a raté que mutu buvandi biso moto yoga na Belgique le quoi to za na Belgique aso mutu ya bengi biso na Belgique il faut tout ça là tout quand en fait c'est la même chose neti ngaso na kekin. Donc, en gros, tu veux dire que si la benga binoté, y'a un bon mon akaite. Non, ngaku naïe barat, na mona ramara, net si la tosola y'a un téléphone. Moi, belé, tam so a commis bonga, tam so na moussa, na moun yang après. Dernière fois tosola y'a na Liège. A bengi nga na pazena diesola. Ziga, nini, naza na Liège, tout consort. Nga bien, naza na Paris. Oh, ça va son na yebe Bruxelles na benga o. Aye busara tanza kite zik na zongi tu na embarrassement na obenga o. Na ko condamner était c'est normal. Ba occupation zebele, makambo zebele, tout consort, y a pas de souci. Batu balingi batu ba s'afficher na batu. Mais exactement batu balingi ba s'afficher na batu. Bino mo konte mbo posta ba vidéo na bino. Mais parce que batu ba mona. Non. Il faut bien préciser les choses, papa. Parce que beaucoup kuta na pena bande kona bino ango. So bolingi baye bana bango te bo poster ba vidéo. So bo poster ba vidéo, ça veut dire que bino mo pe bo ninga polémique wana. Déjà polémique tes à retrouvailles. Tout ça là. Oui. Retrouvailles ango bo mona ke ebo t'as trop de polémiques. Pourquoi continuer? Non, mais biso to vivra pour na batouté. C'est ça le problème. Non, vous vivez pour les gens, papa, c'est vrai. Vous vivez pour les gens. Non. Arrêtons. Vous vivons pour les gens parce que, comme vous dites, hein, Star Atambola na polémique, que ça soit dans la négativité ou dans la positivité, Star Atambola nango. Non, surtout il va pour un bateau. Au moins, on a été sur un bout, on a expliqué très bien. Au fait, on vivre pour un bateau, on a commis dépendant. Mais, si on a des locaux, on a des vidéos sur mon awana. Tous un projet na bisomo par exemple tu as un projet moto ça va série moi en Belgique parce que na Belgique tous à moi ini pour to Belgique za mokié but en France ba misika ils sont différents mais biso na Belgique na 40 minutes on route na biso tout na 40 minutes et puis tous est belé
Tout ça, moi, corporation à biso boy awa. Pour te tourner à film en Belgique. Te tourner les ébélés, maintenant, ici, il toujours montant malé. C'est ça quoi, genre, la télé-réalité, n'a pas si diamant scoop, non. C'est ça, moi, mon néné, donc, la télé-réalité, mon néné, événement, mon néné. Mais le quoi, notre aussi, si qu'on se toque à monter, tous années ici, l'année surtout, année prochaine, 2027, au bandi. Comme ça, tu tourner sous tata 3 ans, il y a un zolé kaka, il y a un zolé kaka. Les premiers alliés, le quoi, structure, on est salama. Ce qui m'a tout à bengi, allo, na benga kutu boazali awa, to monani. Ngazaki na Paris, beka mabenga abengi na nzela diesola, allo, pesike, kalene, mazo boye na côté la yo, na mona yo. Mais le coup les a la image té. On te l'a montré au canton yo, et tel balinga na raté. Non, c'est pas comme ça. On a comprendre nanga niveau au wana yo lobby, j'ai bien compris tout ça. Mais il faut se dire aussi que bino moko boyebi ba polémique ezoleka bolobi entre Jibe na Wera Fali na Ferré na théâtre aussi c'est normal. Mais il y a des gens qui se servent de ça, vous êtes sans ignorer. Mais et l'on se profite en bâtiment saute. Oui, mais en tant que les hommes et comme ça net bami bal on va comme des fois. Excusez-moi de vous parler comme ça. Non, on les a pensé unique. Parce qu'en fait, au moni nde tozala na mokili awa, ba polémique existe entre les artistes, ça existe. Il y en a une phrase, mon artiste a un sexe. Artiste a un sexe. Donc au chat moi si na mobali pour na biso ba collègue na biso nyonso c'est nos collègues, quel que soit ba Davina Parlons par exemple de Davina. Nani, parlons par exemple. Non. Je te non, dans quel sens? Non, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour éclaircir un point. Parce qu'on est là, on a live now, parce que c'est un live un peu plus réfléchi, où on peut s'expliquer calmement. Et puis, tout le bapé, biso, en fait, sans biso pe boza pe bastara ngote. Donc, biso mto soutena bino, biso mto sala bastar na biso bazala. Donc, so boyo kapé ba subjection na biso te pour essayer d'avancer. Et ça l'a peu compliqué. Exactement. Vous voyez? Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu parler du respect aux aînés. Par exemple, celle-là, elle ne respecte pas les aînés, mais je vois les gens s'entourer d'elle. Yo, par exemple, Papa Zegoura, yo, Papa Hans, Papa Mike, Papa Duce, Papa Papa Fâché, Papa Nani Soussou, Papa Bobo, Maman Silla, Maman Ursule, Maman Sonia, Nanani Soussou, Maman Léa, bino boza bat beaucoup là ensemble. Biso to mona bino na télé ensemble avec amour. Bo l'accepte bateau nzela, bo pesa pe bateau pour ça et au sala théâtre jour d'aujourd'hui. Mais moi je vois mal une jeune femme qui vient intégrer le théâtre, par exemple, parce que Maman Léa ou Maman Bellevue ou Maman Silla ou Maman Via ou Maman Gabi, Boza bat beaucoup ensemble, peut-être beaucoup ça bango pour ça bassa la théâtre. Au jour d'aujourd'hui, si vous-même vous mettez pas une ligne de respectabilité envers vos collègues, d'où le pourquoi même bano boya lobi bao banga binote. Or que bino na époque na bino bo banga mikolo bo respecta ba papa masumu ba mama chakope à son âme ba belé. Tout à l'heure, on a eu que aux autres en combo même ya et ba papa mbata siala bo respecta ba papa lokuli ba papa ngalufa bino bokola na respect. Et puis à l'époque na bino exactement bo sa banzonding ceux qui les qui moko afingi mokolo ba bloqué à olekatsu na télé. Mais au jour d'aujourd'hui, ce que moi je déplore, c'est que il y a une jeune femme qui se permet d'insulter vos frères, vos collègues, amis, grandissant ensemble. Et au monde, il y a lobby. On a une vidéo, il y a polémique. On a une duchesse, il y a vidéo, il y a polémique. Donc, sans remords,
ni scrupule, ni même raisonner l'autre qui était bango babale qui n'a biso toko gangue la bango peut-être toko bois ka bango te meto la sa bango là que oh bah ça les a mabé. Non, ils vont faire des vidéos. Et ça, moi, je déplore ça. Mais peut-être démarche on est ça là sans que au moni surtout bandi kotala moto na entourage na ye to bando sur la terre. Te papa, n'a pas cet exemple hein, na ote que nous n'a katote parce que idango ekima et lenga ka par rapport à votre réponse. Paix à son âme Pouloulou. Pouloulou, on sait même pas qu'est-ce qui s'est passé avec les grands. C'est juste la période à l'ouane to kaki ba makameli maki non batiaki ekal aole kasina ba télé parce que manka ki moko respect. À votre époque, ça se faisait. Et moi, personnellement, à votre époque, peut-être papa V12, batumsu na tangi ba kombote. Na mona bino esika bo manka mikolo respecté. Même papa dévose tous ces mondes-là. Na mona bino esika bo finga mikolo te. O ba président Caleb Bayasima, ba salape ba succès ba président Caleb, ba président dévose, ba groupe évangélique, ba ya kokuta ba groupe salon, ba ya kokuta bino. Na mona bango esika te que parce qu'on a du succès, to finga bato to kuta na terrain. Na mona te. Mais papa oya kufa, papa Pouloulou perd son âme. Nous, on a entendu des histoires comme ça. Maman, aux autres, on a pas question, mais aux autres, qui attendent, tu vas pas sur réponse. Non. Après, ça n'a réponse. Aux autres, mélanger trop. Aux autres, on a pas combo, te belé. Je ne mélange pas. C'est le même sujet avec plusieurs questions. Ça s'appelle des sous-questions, madame. Attendez. Le truc, tu vas répondre, yo. Nabiso, là, au moins, c'est important, par exemple. À l'époque où le bic ceux qui artistes a manqué mon tout respect parce que pendant qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux et ça qui me à niveau T toi il y a i5 toi il y a Facebook. Je vais te dire un truc Lélo, par exemple Sœur Nangaï Cardozo azana chaîne ya YouTube ya yemo quoi tourne rappel à faire jouer à artiste ce Lélo a manqué Zigura par exemple bon puis c'est suspension de Boche bakal ne dans la chaîne na ajoura yemoko yo financer production na yemoko lelo bat ba plus ba indépendant. À l'époque il y avait plus de producteurs bazaki na monopole sur ba vie na biso. Pourquoi? Parce que on est badé ko ça la casting il y a ba artiste faut ba jouer. Alors si on raté producteur moko et 2 3 4 5 fois vie na yeko mabe pour fufuta ndako faut ba mona libanda faut ba kabela tout consort. C'était compliqué. Lelo Facebook et comment monétiser mon tout cas na page na moko ya pamba à cause en teta 1000 € par mois à cause en pété 2000 € par mois juste quand na page na Facebook. Donc c'est un peu compliqué na contacter na sens wana mais ba démarche il y a ba conseil nga naza muto na tama démarche na lobi on a mis sur bato yoka démarche na loba no tchana muto lelo ngana muto na tama démarche ya réconciliation ya sila na Ursule Péchanga ba 4 heures na téléphone na sala be fort moko ya makasi ondima te naza na boulot mais na sila na téléphone pendant 1h30 makambo na obetelo ils ont même pas 2 ans. Vous comprenez? Donc, Makambouze, en fait, tellement il y avait beaucoup de choses et j'avais du mal à gérer ça. Na outi poto na ye na eba kin mosu na koma ki je crois na komi kin boye si là autant qu'on fait la papa na ye hôtel pendant na tongo na si tout bando sol. Il y a eu beaucoup de choses. Tout ça là mais sans que oloba oyeba. Au moni lelo olobi nanga na mona rabata Belgique basala ti moi likita moko boye. Mais makambu bato Belgique on a basala rapona ba comédie na Congo. Na pesioka ba piste 5. Biso futela ba comédie ba garantie na ndako na Congo. Car ba non ba na Belgique, non ba na France, té na Allemagne, té na Belgique. Tout futela ba comédie ba traitement. Aozo traitement sans filmer,
Samba Tchanini boy, biso moka boy, to benga ndeka bloc na biso mona biso na Belgique, wana 200 000 ekei. 150, 850 ekei. Tout ça, on va le délai. Tout sombela na mutu akufeli mutu na kini. Tout sombi cercle, tout une corbière. Ka groupe wana zo bana bo na mona kaneti bosala moi communauté mo boy. Mais sans que mutu ayeba. Ni trompette, sans tambour. Donc il y a beaucoup de choses. Tout ça là ka. Nga moko mukopsu na beba. Donc voilà, pardon na bosani. Bata Belgique wana na France ça ra 2 minutes. Nga na bosani pardon. Na France, bien en Europe mobile mais ça ra 2 minutes. Le reste c'est tel bata Belgique. Ngam na pesi bango idée na bi ndeko tout ça na ba kusu ebele po ntolobela ngote. Ba bité, faut tikala ka ni to sala ngo boy en coulisses. Moye bata. To benga comédien mon ka mikolo. Asa na ba problème. Na ki bo mona ki pe quelque part. Mais to zela biso to zonga awa ba to bazali banda bazonga to ya réunir ça mimbongo ekokisa mekei. Tamso mona pe 1500 ekei. Mais ba filmete ba lobeli ngote. Lobby à lobby. Na posa eka ya boui. Ka biso bato à Belgique. Comment on peut faire pour tout tinda boui attendre Afrique d'ici bas mais quand on kota la tam souza secret et on te bouger misou parce que diabète bébé ça misou. Lobby. Pour toi éviter. Nous t'avons un eka boui. Bato na Belgique on a basala kiri na ba moment. Non, on fait des choses et maman. Nabi ke bande on so bola nanga pardon balinga te tobeta masolo bolimbisa eza nazol baboué parce que na lingi to se défendre. Mais ba artiste belé ba na Congo na pe na poto atamso basala ngota. To ba saucisse mamba mbuya nini to take moi si ya nani ya polulu na bana. On a tout ça la makambo belé sans que batuba bayeba. Mais on ne parle pas. Et ça, c'est que bloc moro basala pour pas à la contre batouté. Ba divergence c'est cause là entre nous tous ça humain et ça normal et ça logique. Mais mutu moro ta oboma muninga nende mutu oboma comédien mon quelque part parce que il y a sali boété il y a la lingété à sa sous-envité non jamais. Mais on fait des choses où tu bêta kali solo té. Beaucoup de choses bengi ka bo ça va pesa un numéro continent bois que bon direct et à tout na route tes apropos na nani surtout quand tu as na Cameroun c'est bobo na le maman tam ça zola na Bodrick à tout na raté ça OK ça va bois un numéro continent tinda lelo a bois qui maman pour cotisation za combien oh 150 OK na ocha ngai atindi Henri papa Henri rabina luketo atindi 2 minutes atindi ngala atindi Duchesse atindi Sonia atindi, Miracle atindi. Mais personne n'en parle. Na comprendre nanga papa, mais bande kuna biso mibali peut-être na tout ce qui aide et tout ça basala mais ba fiche ba koko afficher ba comportement na bangonde. Non, il y a on a bien catégoriser. Au moins ceux qui la catégoriser par rapport à ce que je vois papa. Voilà. C'est que peut-être pour l'instant gars peut-être n'a eu courage na matina ebisio mais oui bi ba nombre bateau ba penser la même chose que ngate et puis ba olo bana bango pété na ebisi siko bateau nyonso tout o bakata rabakata promesate que bateau bazara na Belgique ezara jamais contre mutu songolo pakala surtout bande qu'on a besoin théâtre c'est nos frères c'est nos sœurs que linganaka ya solo. Parce que par exemple la petite qui est impolie là, la jeune sœur, notre jeune sœur. Oui, notre jeune sœur qui manque de respect au grand. En tout cas, ngai naebi ke beaucoup qui ko suspendre l'été parce que mutamtaza na chaîne naïe mais quand même et il y a bonne nuit maman tété on a la bien to benga na privé combien on a privé tindanga numéro s'il te plaît naza numéro nao ah OK ça va non ça aussi OK merci beaucoup maman merci beaucoup bye bye maman merci
Gana depuis que Motamtaza na chaîne n'a été boité, mais quand même, il y a un comportement à voir, il y a des choses aussi à voir. Parce que si, par exemple, à manquer mon tout respect, les lots, bibi no bo s'afficher naï, ou bo sali vidéo. Comme on dit, qui dit mot? Consent. Ah, papa. C'est Voilà. qu'autant bat pas au monde, même ceux qui bo sala on a coulisse. Même où ta fingi, par exemple, un gars, na manqué au respect les lots. Na fingi au les lots. Lobi na tongo na sali par Omoni- exemple vidéo na papa bobo. Bon, naki. Ata yo moko olobani. Dans absolument moko. Oyebi ke ngai nazara bien na belle vie, oyebi. Oui, bien sûr. Ozalo bien na batu nyonso. Mais oyebi ke mutu moko ya belle vie finga ngai. Bon, ça par contre, je sais pas si c'est qui, mais Il je n'y a n'y même pas un mois. Même pas un mois. N'habite sur batu ba yebi kombone ba komanga yebi communauté. Ba singa kaza mutu ya belle vie. Mais ya ngote ndim to sala ke. Na yi na belle vie, c'est impossible. Jamais. Jamais. Donc, mais wana dobi muta belvi ya fanatique. Nazana belo mozela. Nazana garçon moko te aza fille. Azwa ngai bana na ngai na mosi na matsa bona miniature. Abandi ko finga nga. Mais namuna ki epena sila. Bakangi ba photo ba sepeli tout. Mais nako ina sila te pona makamba pam les zangatina. Jamais. Wana peut-être baza banani ba kombo ba benga ba chroniqueuse. Ba chroniqueuse menga nazolo bana corporation la bina ba théâtre. Napesi yo exemple mi balé. Exemple mi balé napesi yo. Muta Bellevue atakanga, mutu pesi atakanga. Muta Bellevue c'est quoi? Est-ce que azana groupe naïe ou aza fanatique? Oui, mais mutu wana pe azape na groupe mutu te napesi yo exemple pona lobano nini. Et ngana ko yina bandeko na ngate parce que mutu moko aye ko finga nga s'afficher na bango. Non. Nakoki ko yina bango te na raisonnement. Parce que yo déjà de 1, tu as ta manière de voir les choses. De 2, aux AP intellectuels. De 3, tu es un homme. Mais il y a des hommes qui portent des pantalons, je suis désolée de dire ça, mais qui ne se comportent pas comme des vrais hommes. Parce que bango na sonso basali la makambone ya na sens polémique. C'est pas comme tu as dit que okutani na mutumoko aina mama sila ou aina papa maman Bellevue fingi yo et puis yo oyini bandeko na yo. Tu vois? Et puis au moni pe utilité te ya kokendo ça la vidéo na mutumoko par exemple ou afinga bango pour nous ça la buzz moko boy. Parce que déjà il y a la maturité qui est là. Il y a l'intellectualisme, pardon, qui est là. Il y a aussi, en tant qu'homme, qui est là. Donc, tu vois pas l'utilité. Et puis, tout de suite, tu comprends que non, c'est peut-être la personne qui a été même pas utilisée. On dirait que c'est un fanatique, une communicatrice qui a fait. C'est pas la personne directe. Mais moi, je parle de la corporation et à théâtre. Il n'y a pas de propos. En fait, le théâtre actuellement, tout le monde est indépendant. C'est très difficile. Oui. Par exemple, au coquille jamais qu'on gérer un artiste. Oui, puis, mais éthiquement quand même, bande konabino au bino bu pesabiso envie à kotala bino. Moi, au jour d'aujourd'hui, corporation n'est athée. Mais pour moi, dans ma tête, j'ai vu papa Gégora jouer avec Ursule. J'ai vu papa Gégora jouer avec Sila, avec Léa, avec Douche, avec... Donc, groupe wana ndenge bo bimela na époque na bino. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, vous êtes une famille. Vous êtes une famille. Ces gens-là n'étaient pas là. Maintenant, quand bino boza une famille, boza pe ba grand par rapport à bana wana ba bimilelo, c'est pas pour les dénigrer, mais bakambo bino bosali bango non basali. C'est nos collègues. Oui.
C'est nos Mais collègues par rapport, artistes. c'est vos collègues artistes, mais il y a des niveaux. Par exemple, vous pouvez pas vous Yes, mettre à la place, par président, il peut exemple, intervenir, moi, ok. de Par papa rapport Elombe ou à papa Massassi ou papa Masumu. Amigo. Oui, papa. Yes. Président, oui, là, on peut intervenir, moi, ok, boy, par rapport à la Zolanda. Et ça, Mhm. on peut en au moins, côté Moussousou, maman, bien que par rapport à la Zoloba, et ça, bango baza, ba fanatique, oyo bazotala, biso par rapport à Moussa Eza Salema. Le problème aussi, c'est ça, na côté à département na biso. Biso toza, par exemple, toza le famille artistique. Tant que toza famille artistique, et l'autre temps, c'est ça, biso, par rapport à ba réaction na biso, na ba émission, dès que bazo mona, bazo yamba biso, ko répondre na biso, yango je crois, bango bazo kanisa ta mususu ke, toza pesa même esprit te, même moral. Parce que à partir de langage, yango nde ekolakisa ke, bato oyo, bazan même moral, même esprit. Na ntango oyo, bayebi te oyo bino boza kosala oyo buna boza kobunda eloko mpe eza koboma bandeko na biso baoyo bazoya na nsima il faut quand même moi quand nde tozoloba malgré c'est vrai que moto na moto azosala eloko na ye il faut quand même maximum ya respect ezala Voilà, c'est ça. namona président Zigura nabenga ye président ata C'est na ça. joie na ye mais quand même Mhm. il faut respect wana ezala même si nakozala na département A to B nayeba koloba kati ya bato nayeba ke président Zigura ata par exemple soki na age nazalaki toza ba age mais na mosala aza mokolo amérité respect wana Na apesa bino exemple mo simple parce que débat oso tokei nango to aussi sango bien te nabimi nao na monde na biso ya théâtre nakei na monde musical omoni bapolémique ya musicien tolobaka jamais omona bovandi oyo te ndenge nini faut respect ezala na coopération ya musique faut basuspendre mi tomona yango na baguerre ya bamusicien napesa exemple mo bête eza vraiment bête tomona yango na baguerre ya bamusicien mona musicien moko ya héritier azofinga fere musicien moko ya fali azokritike fere musicien moko ya fere azokritike fali mais tellement eza guerre ya musique motu moko ta oboma moninga baémission ezali lao ememaka ezalaka mpe na baéducation de base papa oui wana ekomi na okozwa dimension nango guerre ya musique mais so ozwi éducation no bien mpa baparent nga nayebi ke papa Zigura ndenge papa énergie hein? Papa énergie je pense alobi ezalaka neti yo oza wana lokola eza guerre ya théâtre otelema obanda ofinga papa Masumu non yango nayebisi yo c'est ça omoni neti natunaki yo question nayebisi yo reproche nga ntina moni kozangi na eloko ya reproche nga te nga nayebisaki oke na reproche ako parce que namonaka groupe wana so makambo eza bon nayebi te peut-être ndenge olobi ke eza corporation na bino bosala association na Belgique nga navanda na France te navanda na États-Unis te navanda na Suku na kati ya Belgique awa tosentraidaka entre nous tosala parce que bandeko touti na mboka biso na mboka na biso na Congo totai na poto lokwa toza mboka moko c'est plus facile entre nous tobanda kosentraider moto ana problème ana matanga tointervenaka même biso monga na koza na problème lelo ansa kobenga nani ya kobenga tel kobenga ka awa na Belgique ta mosusu mwa mpe 2500 bimba apesi ngai mais c'est ndenge papa énergie alobi wana eza makambo osala na coulisse mais biso siko en tant que bafanatique na bino awa on te reproche de mauvaise fréquentation mais nayebi te congolais elo ni abengi mauvaise fréquentation donc en fait nayebi te soki donc en fait azo reprocher nga azo tsanga makambo oyo on dirait ngai j'ai dit ça à mon fils en fait nga na âge na nga mosusu okuta komi mama tika kobebisa nao maloba bango nde bapanzaka bana basi wana eza bato baza mal éduqué baza mal élevé wana eza bazofingisa baparent na bango c'est normal mais moi ce que je dis na éducation naza nango babenga yango bamal nécessaire eza na vie mais baoyo tozala mbo na Belgique awa c'est une famille tosala famille eza te nga naza boye na côte naza te soki intel camarade na nga azoyokana te na camarade na nga mosusu nga nazwa part ya nazalaka makambo wana te
Sur mes attentes, les alliés entre des amis, on va essayer de retrouver solution entre Baromi Balé, Nakuki ko se mêlé et ko affecté qui amitié na biso jamais de la vie. Ngani naza boye bande ko nango tout ça bon na Belgique, c'est une famille, tout ça la corporation qui est centrée dans la chaque fois il y a un problème. Donc on kabwana bangote parce que incompréhension mo à la gauche, incompréhension mo à la droite. Jamais de la vie. Wana omoni ndenge papa énergie alobi ke eza makambo na bino ya kati o biso pe toyebi te to découvrir en kana pourquoi lelo. C'est tout à fait normal et c'est une bonne initiative à encourager. Mais le problème en est que bande qu'on a biso pe ya mibale. Tellement balingi pour papa quand je parle comme ça, nayebi que de votre éducation, tout le monde a rappelé tous za bato. Toyebi ke o azana makambo boy, o azana makambo ete. Ndenge olobi, par exemple, ngana benga kisila, to sololi, lokola na filma kite, lokola na poste te. Yango nande bolobi na moni ete. Mais est-ce que tout est à poster forcément? Parce que la manière dont vous postez les choses, peut-être pas vous, hein, quand je dis vous, comprenez-moi. La manière dont vous postez les choses, bangomo basala ba poste na ba ebike ande to poster bo et beta polémique boy mais ba tie quand même pour peut-être narguer X ou Y, ça devient mauvais. Et en tant que des hommes, c'est ça que nous on est en train de déployer. Et deuxième chose, c'est que Eza est symbole. Moi je veux kabela ziko à Lyon s'il vous plaît. Maman amigo. Oui, Maman papa. amigo. Oui, papa. Intervention mosusu eza boye. Oyebi neti ngande na zaliawa. Nakende maître Zuma pala moki. Nakende ki Belgique. Oui. Omoni nakende ki Belgique. Nazwaki nanga petante ya komona bandeko nanga ope baza kuna. Ya mibale nakende ki spectacle. Nakomaki na spectacle. Maintenant nakotaki na spectacle. Na silisi pe mais so na yebi kende na komaki nazwaki peta ya komona bandeko mosusu na biso pete nazwaki peta komona ndeko nanga pe sila te tozaki ala chokola ba Christian Shoga asisaki pe na songaki pona ni na bandeko tala peta nanga musala bato babisa ba bino énergie ba Christian kutu basilika babi pourquoi il fallait oser la kanga bité musala permettre nga 2 jours kaka fena zalatina after wana nazala kité. Donc ezaka ke mosusu ezaka kende tozoloba likambo ba emploi du temps na biso. Ozo comprendre des la sens à bongo. Ezaka ke faut ka to luka to comprendre. Ta mosusu na moment oyo au moins tu as la poto poto za lokwa Afrique te autant mosusu na kimaka ta mosusu to liboso mais toi mi balé est-ce qu'on va permettre ça na poto za ka moi passe. Donc ezaka ke bino bozawa na pona biso to za pona bino. Reproche na bino pe ezalaka mabete ezalaka bien pona aider pe biso. Pour la biso pe to bongisa to améliorer toujours. Non mais à la base ba parvenir ba côté belé na théâtre. D'où le pourquoi bino en tant que famille. Laisse-moi finir s'il te plaît. Ba parvenir ba côté belé na théâtre. Mutumo azata au fait roya ko mutumo so azolo ba mamba théâtre. So tuni au sala théâtre otika ta ata manga na théâtre te. Nga nazara fier dans la école natika empreinte na théâtre bolinga te etikali ya vie mobimba bozana bon année les jeunes de 17 ans aye na théâtre traditionnel na Congo ti lelo etikala bongo lelo bato musu bakoma ko mériter yango ko imiter yango Kongai na niveau intellectuel na zanango, na cerveau nanga. Je ne peux pas me permettre de venir à la télé humilier fort ya baninga. Merci, docteur avocat. Merci beaucoup, docteur. Nakoye koyate ko humilier fort ya baninga, c'est quasiment impossible. Ya on a posé quelques questions. Dans le binga, na famille nanga Belgique, parce que c'est des gens que tu sois là trop, na 2 minutes, tu sois là, en fait, na tu rappelles na 2 minutes parce que tu sois là tous les jours presque. Naza, na iloko na ko lobate que non,
natiki bandeko na ngai parce que baoyoka na tena mutu intel, je ne peux pas le faire. Non, mais on vous a pas Mais demandé ça non les plus. deux, non, les deux, ezali likambuya, pas fréquentation. Nazo moi m'tanzo insister. Moi, je suis pas un enfant et je suis un homme qui réfléchit. Tout ça, la famille moya mounene na Belgique. Famille na biso la Belgique, ils sont exceptionnels. Tout ali, Hans Luzolo, la Duchesse, Bobo, Henri et Igor Deminiti. Et ça, grande famille. Igor, il y a Zamuta France. Non, attends. Igor, a Zamuta France. Il n'est pas Ali. Nanenga bata France. Donc, c'est la famille où tout ça, là, où on a le baga. C'est la grande famille où tout ça, dans le théâtre. Na bisio bien. Polémique dans le monde à théâtre. Zoyango, neti, divertissement. Polémique dans le monde à théâtre, zoyango quoi divertissement. Ils ont permettre, les lots guerre ya Belleville na sila, ils ont profité na sila na Belleville. Hein. C'est ça, papa. Ils ont profité na Baromi Balé, ils ont profité na ngo. Donc, il faut qu'on encourage tout le monde. Ceux qui m'ont clasher mouninga, pour nous bouma été, mais ça juste pour nous créer besoin visibilité, et ça m'a bêté. Mais ceux qui ont des préjugés, oh, un tel, na mounia lo trop, c'est pas normal. Et on a dit, nous on fait des choses, tout le baraté, tout film raté, matalana pété. Donc, respect, ezali, moto na éducation à bota minango, mais la famille na biso na kati ya biso na structure tout ça na Belgique wa. Je me vois mal lelo, par exemple, mutu mwa oti Congo aye, abengingai, ngana ki notala été. La même chose nous on fait tant que à Kinshasa. Nous on les fait, on fait ça. Non, mais ça, on ne refuse pas, papa. Moi, ce que je suis en train de vous... Bon, je sais pas, j'arrive pas à me faire comprendre peut-être. Hein. Non, moi,